C'est bien, et maintenant, peut-être seulement Mouké y a qui maintenant on a pas tout bêta on bon parce que bêta solo je pense que tout le monde moi là on te dépose ça mission bêta solo qui maintenant on ba ko zo bébé kero to yo mon no tali mon pas rêver au salin to que son masiki planning tout la musia ça na ma plaisir au tika ba print moko lelo to ko lo bango ko te na simana pe bana ba botama et lelo balana mungongo no ça c'est notre plaisir le mongo sala oyo les gars mon pas ko fait le mina ganga bébé kero fait plaisir à ton papa. Bibonda tu petra tu via yani bongele jageleni yani kuna jageleni biawara bongele jeji jaga yigi yigi ba mama dativa turava ba mama dativa turava Ça c'est bien mais on changer comme ils ont kilo makasi par rapport au ninga zalaka bébé kero. Eh ben koko la te tant to zokola makampe zokola. Donc tant to kola nya zokola. Et voilà bébé kero tant na Kinshasa okutani na grand na yo ko fait le midi est-ce que 8 ans okutana massa na yo Sarbati Ngindo Congo Promo. Merci nada bena fier na Congo Promo et ça sito bena no number 1 do sito bena intellectuel boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo Boroto ça la force militaire na Congo Promo et faites comme moi allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. avec Raf Ngindo Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. ouais balobi Raf Ngindo Congo Promo toujours grande puissance Camon Congo Promo qui torcos net na film Congo Promo babundana nango Raf Ngindo Congo Promo Wata plus wata na des boss là. GPX bien plus qu'une agence. Sécurité, peine confiance au topesa bango. Ça fait 9 ans tozaka topika bendele. Papa azana yekaka papa. Balula. Bukamata. Nyoswa izana kati. Oyo ezali GPX. Agence moko na kati ya Londres Mubimba. Lumiko sanate. Tata akutika la tata. Chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission que vous aimez beaucoup avec Yves Pan, tous directeur des infos. La fin de votre série continue toujours dans votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo TV, avec les boss américains Raf Ngindo, Boss Bosson, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news et ça tout avec Yves Pan. Bazo bien mikolo yo, na habité quoi Jani célèbre image. Tolo banini et na bombe on a besoin très bientôt là. Donc les gars merci comme ça. Na vie na kati le président de Noma si moi la poto ya kala mikolo bazo bien les gars na bossa noté Kaba Nguchuku dans les champions de Genève na moni wana président Mabis Kiako papa social Mikola comme président Mabis et na bossa noté Guillaume Tissoka le président de le Congo les États-Unis na zomona John Lubila ba exébélé et na moni aussi mon frère que j'aime bien Chris Etemo le Fiti c'est dit qu'un temps Roda bébé miné français de France Jean-Mon le militaire santé de Bruxelles là j'étais informé que nous sommes déjà avec notre frère notre petit frère notre grand bébé Kero le logement papa Kero Thomas Iesa tozani awa na Kinshasa déjà to éviter aye pona nini to kobeta ma solo par rapport à tout ce qui se passe et dans monde il y a média lelo et dans monde aussi il y a musique lelo voilà donc j'allais dire merci na pangi de moi à Monica Cancel c'est doit pas faire mon thème de soit dit Elilia Kolo, Elilia Nzagoma, l'image dédiée, et Nabo Senyote, Maman Likilemba, Emily Nzema, Motema, tous Pépélé, Mbetolo, Balobi, Oazoteli Kilemba, Tez à la Libanda, et à Lingomba, quoi. Merci dans la fierté d'Afrique, Chancel Mbemba. Hein, bébé Kiro Kotara, déjà, ça plaisir, déjà, dans Mandoro Bata, la biso. Ah, ouais, Kiro. Mais les lobbies, live, quoi. Santé Zaneni, il y a le baroute, déjà, par la grâce de Dieu, on moni, donc. Nous sommes en Kimia quoi. Voilà, nous sommes en Kimia, on habite tout bien papa, tout bien bébé qui est en bien. Ah oui, donc combo dans le bango, on doit répéter à kaka. Combo va changer en côté. Donc on a rolong wate na zaki bando bengali makemba na ko maman bitabete. Makemba bitabe. Voilà, ça c'est bien. Ouais. Et il se voyage les Nini et puis bit ya voyage ya koyano na Kinshasa et ça pour nini. Ouais, bit à voyage est là qui juste pour un recrutement, il y a ba master ba ko accompagner album. Puis na ba comment on appelle ba fan no ba tika ki on a tika kala et puis na ba famille ndenge za la na ba bino pe ba o ya ngai. Voilà quoi donc bit à voyage ngwa.
Voilà, avant tout Olinga, on rappelait bande ko la biso surtout bande ko na biso lokola ba maréchal les surveiller ça ba Jérémy Koulou ba la biso libana mboka ba Guillaume Tiswaka ba CP là na ba disque oyo bébé ki roboa ka tika bato na ba plaisir o tika ba print moko lelo to ko lo bango ko te na simana pe bana ba botama et lelo balana ngongo no ça c'est notre plaisir le mongo sala oyo les gars mon pa ko fait le mina ganga bébé Kiro fait plaisir à ton papa. Bibonda tu petra tu via yani bongele jageleni yani kuna jageleni biawara bongele jeji jaga yigi yigi yo yigi yigi ba mama da tiva turava ba mama da tiva turava Ça c'est bien, mais on a changé comme ils ont kilo makasi par rapport au n'engé zalaka bébé Kiro. Eh ben koko la te tant to zokola makampe zokola. Donc tant to kola nya zokola. Et voilà bébé Kiro tant na Kinshasa okutani na grand nayo ko fait le midi est-ce que 8 ans okutana massa nayo Sarbati en tout cas oui to sola na Sarba lobi na téléphone wana da massa na ngai na mona qui perd déjà mon père mon konti et puis Sarba to benga na inae donc programme dans ce to ibne to salango et puis voilà. Et mais bah tu vois ce que bébé Kiro zongi pas grand frère nae ko fait le midi pas papa nae abimisa mais koko matin on so beta ma solo que lungo sala disque nae lungo recruter ba musicien au sala album au sala orchestre nae et quelque part résoudre que la pe bâtiment muke bébé Kiro yo mo monyango te que falo ça non pas batu ba boko la on a no malgré taille malgré santé que aux sala neloko no moko ouais nengo lobi malgré âge malgré makamunyo so na izo senga parce que âge to komi nango izo senga pe que bébé Kiro a évolué ce qu'on a marqué naïe et ça l'a fait moi bien pour cette aussi le ba master ba qu'on peut oser ça déjà il quoi bien il y a quoi encourager donc na ko longa musika te na ba mboka na yepo nazonga lisusu chez ba parents or que tango uti déjà na mboka libande za pe mutu ta lelo nazongi chez ba parents te na zipe tam sous combrette na ngamona ovanda donc ça veut dire comme si au moins il faut ba ne ba luka kwanga voilà quoi donc na sens wana. Combien d'années libanda mboka? Oui, depuis Natikali na vai na poto ça fait déjà 15 ans yango déjà. 15 ans. 15 ans oui. Et oui que bato babosani mamuke komona yo vimbi mulai munene miso esinga ivipan bébé Kiro ba forcer tazaki nango beauté tazaki nango style. Ba chéri mbalo ba bongo j'ai collité to ndozaka face à bébé. Non, tongo kola moi na pas comme na nguluma comme un peu maman delino comme père moko ko changer pe repas. Comme ma partie comme moi biberon comme pe na poto poto puis voilà donc c'est normal. Voilà, c'est normal. Il faut autant écouter na gamme pas au fait le midi papa na yo. Aïe c'est qu'on a ni tant monio. Boya live aïe c'est oni. Lo ba sauver mona ki a sepelaki alobi ke non na sepeli ko na mboka to yambana ki to sepelaki donc ezaki logo ezaki plaisir ya bisode veut pas sepelenga pe na sepelen na parnanga comme corremo na lisu super et puis banda moi mikolo belé quoi ya ni banda mboka quoi voilà et bongo Sarba alobaki nini et puis réaction non ozaka obligé à sepela ye eza lelo te tozeni dans Paris tango ute ko ya donc voilà donc eza ngote lo kamate wana famille. Voilà. Est-ce que tu oses l'appeler le moro ya ndenge wana bo salé la biso ba plaisir wana bino balé dio na bino zaka mystique est-ce que ndenge ozo sala disque ndenge ozo Kinshasa bo pour mettre biso le moro bino mi balé? Oui bien sûr ba bloc eza to sala na Sarba et ça vraiment ba surprise bien ozala wana ezala na part ma solo na nga na za vraiment na besoin voir nezonga voilà pena na besoin zonga na temps na 999 soué na ngeza vraiment to sala featuring na Sarba. Voilà. Et tu l'as dit disque no makasi 999 980 ouais 999 ouais. Voilà. La carte tu wana to moni directement bébé Kiro comme go yemba. Na ebité ezaki facile pour yemba et puis grave encore ozobi misa mongongo ya Koffi Olomide. Et lo lekela kinga koloba na mabanga na yo Koffi Olomide kaka. Donc on moni ne balobaka père akobota bana belé mais akana mwana moko azala na batika père père akobota 100 bana ba msu ba oza bilongi ya père pe mais ba oza pe makambo ya père te ba msu ba oza makambo ya père mais longi ya père te mais ana mwana msu so mona zo makambo ya père batika père
et lobela père ngas qu'on a lobela ko père te mais koyemba wana cause à la tame automatique pour ça c'est normal ata même na ba président pe au moins na père moi ka président au moins moi na moko il faut bimana makamu na donc voilà quoi et mais le jusqu'au plaisir nous a na temps ba ozole kana nzela ba bébé kero temps ole ka ba bengi mo na ko filomide et ça la on ndenge o za lokumu déjà il y a lokumu nene donc voilà il y a vraiment lokumu ya makasi que les causes à la fruit à Rambo, ils ont déjà le coup mon plaisir. Voilà. Est-ce que c'est facile qu'on imite voix naïe qu'on imite? Ils ont imité voix ils ont peut-être une musique de mes mango bongo. Oui, ils ont peine bongo, mais ils ont peine au lobby déjà. Cause à la déjà na batika il y a grand prêtre le col à Rambo, ils ont il y a tchakate. Ils ont plaisir quoi. Voilà. Et donc on gola kabiso vraiment que ndenge bébé qui ozangi tchasa awa aye pena pour combien de temps aye vraiment qu'on voit ça orchestre bébé na nga ningo boyaka na mino batapoto ba mbrouiller ba musée na biso awa oyebeti ma 3 mois na yo so moni pia kaye tentire kiti ten kiti o kimi ozongi mango après 3 ans sous encore oyi bana bato ya bébé la bango vie même ata ba musicien pe bazala awa basala peka ni ba vandi mukie mais au moins on n'a pas à qui m'y a zongi poto. Ma mission peut bazar bazar en opportunité. Qui ne 3 ans. Pour mes ateza car juste. Moi blom susu. On a commis la lisu makamsum bondote. Au tete au sala boité na ko sala. Ya makambo. Poto père na activité msusu. Au comme on a poto kuna activité au senga il faut sali kamobo, il faut remplir le mot de la senge. Pour vendre sa papier il faut au salango. Donc papier mnele ba pesa ngote ka ba pesa lo gande ba pesa mbongo tamba na poche no so lingo lion er ni sauter et ba pesa yo ba bi ke bon il faut ça le mot on va obliger il faut ça lango ça c'est bien et maintenant peut-être solution muke ya ko kima na poto to betango bongo parce que ba betara masolo je pense que ba tunango mwana na te dépôt sali be mission betam solution kima na ndeni ba ko zwa bébé kero to yo mo tali bin mo pa wa rêver au sali to ke so masiki planning tout la musia za tete biso kima bongo te biso tawa professionnel au kima so kima te au ko sa viete biso to rapena aussi d'ici tourner au satisfaire pen orchestre pen ba fan na vieille moko amoni pena kete ata via au silika ibike te quelque part pechana respecter contrat na il y a tout le contrat que tu tengas dans la latine avec contraté il va à respecter vraiment tourner to sali au vandi pe au moni pena ke beti pena ke au salibo comme petit na suka pour au benani ya ba kima na ndenge expliquer bité dans si c'est tourner na mobimba dans la salle pena ba concert nyonso ba miminga ba mboka nyonso na sali yango na respecter vraiment eloko wana et puis après ndena ko tant baninga ba zonga lo na beti concert de revoir to beta na Zénith concert de revoir to beta na Zénith et après ngana exko ko na sisika concert wana na kepe réunion moto salaki nyonso na salaki après na suka na au mona ke bon il fallait na tika la pona mambali fanto ninga obotama na ebende ko sangisa na iba ko sala différence ya ninité différence ya ninité ko zo musique na vie familiale donc on a mélangé en fait na zika na musique tout la musique ça donc voilà na ko chango bon surtout ba batu ba ko zo yo to yo mona idée na yo zaki bongo bidon il faut na kima na vraiment mutaki zonga te navana na poto kuna na ebe poto mutaki zonga ndeti bato massa moi ba vie na non mutu ta ebe te ngaba même ceinture na mobimba ba eba te ceinture na ba eba te ke na tikali ba mo ebe ka ba kero bazongi ba obenga ngande na phone ba mona ke phone ne yamba ponga ndo yamba phone na solo na bango te na bi ante kana tikali orchestre zongi déjà mais biteke sala mon pa ou pas si moko ko sala te kolingo balinga kayo confiance ba pesa ko belé kokima bébé kero et belé a confiance ko film de pesa ko biki comment combien au blessé qui ko film de à moment wana te bon moni lo nyoso ya séparation nyoso ya passer moni même ata na part na ngape na zaki o sepelate ke na okima na otika mutu le roi quartier la ko Virambo le roi orchestre le roi quartier latin non il a qui plaisir te mais le quoi mambongo senge bongo nazaki ndena choité mais zaki na plaisir penate autant là déjà succès mon nene à faire des temps na tigale ko savourer en côté et puis na tikelo ka bongo ka sate na saki on a plaisir na volonté na ngai pena na contre volonté ko zanga nde voilà ko zanga ko yeba mais na moi boyebi. Voilà. Ça veut dire que Zanga koyeba mais na moi boye. Voilà, pour moi boye bien au résultat yango
omoni lelo bavise komo pesa maisusu comme il faut te voilà omoni lelo na buzoba wana na mwa boyebi wana muke o nazaki nango yango lelo komi ko edenga pena se déplacer. Ah ça c'est bien. Et maintenant tango tali na simana yo moni ba disque bimi ko felo mina bimi ba disque belé et bato ba bimi na simana yo wana pe bazoboka kala ko bébé kiro yo me wana so non ndenge na parler mo tango vandi yo equaliser ndeko na biso nani mona ngiringiro yo océan donc on pas océan bato mo ba na simana na bosemba ko mona bango bando ba tala biso jani célèbre image ko rappeler biso pe ça bien tango yo ka bango na simana yo ba boka na ngongo ne bando so na ndeni bala na boseni ko mona na quartier la tête après départ na yo apocalypse na acide acide ba Nzambi na pese mbote sikaza et puis na pese bango nyoso ba animateur wana na oui bana mai bazalaki ba yé donc bah bon preuve en est via benga li supena continuer ma solo bon voilà yo boaki to bo solo la na beta na monde arabe aussi bango ba mema na bango mais après ngape ba senge ba bino non il faut que opazala mais na clip au monde na te bah oui na monde na te mais na voix ali bato musu bakanisa mabaka si dernier tinga pena beke ezaki acide ngako te pona nga plaisir obakani ça coûte ma caméra donc au salon comme débatté mais ça les cambouis ça normal nazo betaka parcours ça ya la bi rappeler biso créer parce que ngani tinga la kanisa nga acide bande musu bakanisa acide parce que ozaki pena clip wana te malgré tout cela mais il c'est biso boka trinini Bodo ya Manuele kirigiri embode bodo songa baketo simba kaniko simba kana miel anaki kwede anamiel voilà ngaka saka acide c'est ça donc blo wana kenzi you awelo peke mangengengenge Alex akcheshunga mekunga wo kayona peshito meku kerosene tete. Voilà. Babilo Goana tout donc c'est ça quoi. Ça c'est bien et pour Bill Clinton dans Zakana n'est pas nayo. Parce que à moment yo bimaki Bill Clinton azaki déjà étoile muto pesa ki batu sentiment et puis batu banda yo koloko la Bill on peut batu pesa ka confiance. Pour Bill Clinton muto. Nzambasa. C'est une animation. D'accord. OK. Ouais l'animation Bill Clinton aza muto asala ki époque ngaye Makitosh nde balobaka na école même na classe papa et akala ba faux débat on biso ba congolais to mimaka bilo na polémique ya la polémique te asali époque naye ba opé ba ina sima ceux qui bana banzela wana eza logique ba osala pe makambo eza mikamu ici mais ce que ça la siko mutu pa ko ya ne liboso to boité ayaki liboso wana pe na yemo pe maki ayebi ayaki ne liboso na yebi ke kérosène malgré na simanaye malgré ki simanaye kérosène a mis 4 kora donc ça veut dire 4 kora autant mususu pe yemoko pe malgré kazaki mutaliboso atiki yango pété na musique tilelo donc ça veut dire oui 4 yo on a vu 4 té ngana bi 4 na ça polémique té moni congolais to memaka bilo musu na ba faux débat mais ngana lo ba on a sens que koya ko kende liboso eza ko commenter. Donc ça veut dire ça l'état naé pour nga ça fait plaisir na mona Congo to na ba bijou lokola batabongo. Il faut te féliciter à Kabatabongo. Et ton P4 Corée, il faut ton dima P4 Bongo. Donc ça veut dire et loko na loko ils en attendent. Donc benga et loko na combo nango. Donc 4 Cora et longo na ba voix ba kero. Donc ils aki na Afrique du Sud donc ba longo longo ba bi ke ba banda lelo mais c'est Cora to kangi Cora po ko fait tikalo mais mabiso na voix moi na yo kérosène na brigade ba memi biso 4 Cora donc banda lelo to pesa mission comme pesa ba Lubumbashi bamboka mo donc ça n'a rien à voir quoi donc voilà. Ça c'est bien et lelo bébé Kero. Oui après wana roya pendant on a biso JDT mon peut pas popi moto bala bientôt là acteur principal tout le monde a dit que mon beta wana bébé Kero sala ba espoir aussi à danger et pas JDT mon peut et ça nini oui 5 billions na JDT mon peut na habité contrat ou bien Kali solo vient na yo a bengio bébé Kero yaka secondaire goto parce que l'animation pose vraiment danger. En tout cas mon lopo a ebaki valeur ya kérosène aibi ke wani zanani kérosène azanani na animation yango lobaki non c'est mieux kérosène dans la place yango mona kumbele masolo na bango ezaki nango likambuku te okamote projet de taibi ke kérosène a outil dans orchestre monene
donc à valoriser des gens comme ceux au été. Donc ça veut dire sans kérosène pas y na bengi force wana et au PC loco dans un ondiment. Condiment azaki nango yango PC fruits wana. Voilà quoi. Et séparation qui pour nini boyokana bien té tu as la séparation té pour natikala ko zala pénage de tété comme contrat mo boité. Ezala ko tujé ta sola na ngane pour la makambo ezala pour na concert na LC. Ngai ndé na volonté na nga na monike non. Nazo vanda boye au lieu na vanda boye le quoi na beti déjà LC. Le roi combat qui est déjà likolo. Sinon tu yo ko sala nga neti na beta njonjing. Ba mo na ndeti ba mise mo ba yaka beti akeité. Il faut na pesa moi identité mo boy. Ndinga moko na ki ko se décider na bisi bon. Le roi bana maino bana kin. Boza na position na minuto mo na clarté. Banda lelo yondo zawana banda lelo to kumbaje. Ngam na ibisa na ibisa to kumbaje to banda sko ko beta ba concert. Et sous un concert mort tout bête à un concert tout bête tout après yende ce que ayeko pesanga ayeko sala ngai surprise abino kero ngape ponanga lokolobi o linto za to kumbela g bon ngape na sala yo loko kombo za munene to sala parce que lo mo po elongola mo image à miracle ya album basalaka alors bité tout bête parce que lo mo eluka makambo et ça ce que yo moko na générique peno tonda omoni yango moni ke sala ke na beti bi on a système ke eluka makambo voilà. Et Lelo, tant aux autres la banquette à Lelo, animation à Lelo, animation à Lelo par rapport au bino bébé qui robosala lobby et na moment au bozala qui na bande que belé na animation à banquette est-ce que différence les ali animation à lobby au bino bozala qui na Lelo pardon lundi pena na iba animation ezaki à lobby au bébé qui robozala qui au baby Clinton basala ba c'est Léo bande ko na biso ba Guy Moller. Bah orchestre est belé ça là moment on a lelo est-ce que animation aux hommes est-ce qu'il y a une différence différence c'est cause la naissance ni oui parce que balbi au moins de tinga na koloba na kepoto mais là dans cette émission na commune na bandal donc na kenda na tiki bandal na zongi na yokuta bandal donc ça veut dire ça que loko ezaki déjà mais après ba on peut ba na ba nzela na bon ba memelango siko au moins ta neti lelo biso tozaki to boka Hadia tasinja ima lelo bat baba so hadia tasinja te bat ba comme na bajar na bango moko omo batum so comme na bajar par exemple baba cri na nani neti boro mo boye chana no boye omo da fa ni ka wana omo ni biso hadia tasinja ima biso to kina bajar mo boye munu na do vamba ne o tududu ale ke ba zinja ka dike baka na go munu fandi sa kuna fund biso to bajar na biso mo boye mais bon pe bana ba chana no boye chana no amado bon ouais qui n'a pas gêné à bon moment ça veut dire époque n'a pas gêné en gros même ah voilà quoi et le n'a pas gêné bah au bimisi manavino on a nous moni et apprécier capé alors ça me sala bien en animation vous montez à pecho yo maso yo ya yo pena c'est bon nga déjà naza ya na bango na genre que na acheté na loba o kambo yo na ko sala choix petit morote ou choix ya petit moro na lobaka petit na genre que par rapport à âge à musique ngana bimi na tongo bon ba bimi na pourquoi donc ça veut dire ezalo quoi li passe à tabota na mukolo moko koleka yo to na ba air moko ba bien gambo poza mukolo to ba bien ga timba parce que ba bi ke timba zaka ya donc ça veut dire que ngana bimi siko na timba ko te ngana bena do ya libosa ba mapasa donc bon ba suka biso donc ça veut dire que na yebi ke ndé na zawana na ko apprécier bango nyonso na ko inutile ko tanga ba kombo lisusu parce que ba yebi ke déjà bango nyonso place baza ba samsala na apprécier bango nazo sepela pe na bango ba continuer bongo parce que ngana ya na bango na sepela ka na bango nyonso voilà ça c'est bien ça ya na bango sepela na bango nyonso kaka et pourquoi au ponaki titre ya 999 et lingi olobani ni parce que so balusi yango be 666 oyo batu ba mona ko et ba mona ngo marque de la bête ba mona ngo occultisme ba mona ngo sorcellerie mais yo ponyango 999 mais surtout balusi yango 666 ouais pourquoi 999 on appelle ça explication on a tout le temps. Explication on est à la non clair. 999 ça veut dire 9 bana misa tu botem na libuma maman et pesi mbalamoko 9 mois. Avant na libuma ya 9 mois na libuma po babotama. Donc ça veut dire songo boti bana misa tu pesi 9. Bon c'est na kena on a ndenge spirituel ndenge yo lobi wana. Ça veut dire que na koko pona nga pe kota mabe 666. Pour mutonya so libre na ko appel album na ko na 666. Mais ne baloba na mokili batie boule. Na katikati ba selo moi S mo ba sala wana point côté noir côté blanc donc ça veut dire yo n'est-ce qu'il faut ça la choix so lingi mabe et ba bengo mabe na malam
yondo opona olingi mabe to malamu. Donc ça veut dire dans 993 comme peut côté 666. Ça veut dire maintenant boy nanga ko pona côté mabe na tient nanga ezala côté ya nini ya 999 côté à malam. Donc ça veut dire na poni ange. Donc ça non c'est compliqué. Ah bon? Voilà. Explication est là n'habite. C'est la bonne image, est-ce que mon clair vraiment? Non, tout le basigo yo boti de bana misatu. Ya mo sali bon. Na boti bana misatu mais dommage que na baki si sous 4e. 4e. Si au 4e logo ayi na obulele est-ce que 900 ni za la 9 4 fois ou bien ni na obulé mais logo déjà na salle plan na bongo to tika na za la bongo ti to tala nano tant na album ko na obakse ko album na nga ko za la 9 4 fois. 4 fois plutôt. Pas pour plus il était mon le point habité. Ya Jackie motogi bala. Bébé qui aura causé un biso bon. Toi anima, ton dimara parce que dans ma mémoire zoloba. Et na kati album wana yebisa biso ni te retrouver oyo nani salemate et puis nini oyo mema qui a bien les sous ndengo sala musala. Déjà salamate atala ko imbarumba kitoko. Ezana logo toko kamwana no yangwana salamate. Atala ko déjà donc ça veut dire que bloga bien ngwana o mutamemi donc ngana ko compliquer musique te ngana memi ka blogo ya bien batu bana posa ba yoka atala ko imba rumba pena kitoko logo mutu mo imba déjà rumba o avanda déjà na kati rumba donc ça veut dire que ko beta na quartier la teza tchakate so beta na quartier la to bimina loko ya bongo te ngana bimina ngo c'est que musicien il faut au mitala bien que ne ba sukolo na mai nkamba c'est ça quoi. Écoute animation et yo mo rozala wana tozo luka ba pecho ba ya sima nde non ngana oza égoïste te pour na ibike il faut na zo bana batu pe bazo misala ata to kabola moi kwanga na ibike moi kwanga na biso partager na baninga ba animateur pena na besoin na bango bazala mais on a besoin des animateurs mo bazala mais na ba featuring na obeta na vie na bango brigadier pour na ozungu sabatuka na moi image ya image wana ya ba tingili changala to betela ba concerter et puis nazo boule pe koto na ngalo besope il faut non to kimise na mwambangu lisusu mamukie quoi honorable donc il faut ça mpota ah oui donc il na boule pe koto na lukele mo espace ya koto ngana epe koto sarba pe koto ya ngana voilà quoi. Et nakati ya ba chanson ba animation ko sala et pourquoi pas ko benga pe grand frère na yo ko fait le midi papa na yo a participé même na chanson moko ça bien papa so ebi plaisir on za ngote jour mais le quoi net coaching eza bien avié na ibike na obimela ka ponga bimela pa na benga te na kenda kamba mo surprise na sala mais tant na kende ba ko tiembala mo ezekuti lo te ki o te mano libanda zala na on a vu après te ba ye bébé ke ba singa vie ke wa liba donc na ko tiembala moko alobite ko bengi pona nini te non ya mbala moto ya mbani ta ke papa na mwana donc bolingo ezala toujours voilà quoi parce que ya on peut passer parce que ayebi ke déjà bana nyonso ba na bana nyonso na ba o nyonso biso nyonso apesa biso confiance de longa quartier latin ape na motema mabena mutute quoi. Voilà, et pour quand disque na soto ozango 999 et va plan wezo lingea ba na obule na 6 na démarche ba massa na ngona na Kenya. Après c'est na 6 démarche na bango ba mission na comme ça na ebake bon temps de 6 plan to relancer plan tam na ba décembre ka tout ça ba décembre déjà il faut plein ça na marché. Ah voilà, comme là niveau ni. Donc tout l'album de 700 mains on a poto. Na yemba déjà ba ndembo nyonso na poto mais c'est que ça que quand tu as la même couleur il faut qu'on sente ça peut ba ninga ba susu pour ba chaper voilà et ça la moi qui to comme métissage voilà ya wana ligne pe na ba master ba kota na kacha bien wana. Et banzembo eza ba genre nini ka ba rumba na biso to modifier mon muke parce que ngade na yoka rumba moko déjà c'est bon. Félicitations d'un bébé qui on a profité d'une occasion au PSA de félicitations. On a oui est-ce que en live inde siko pesinga pesa à chaque fois que tu tinela ba félicitations déjà donc voilà quoi. Donc ba rumba eza na beti ba rumba ba genre mo banzela moko banzembo msusu pesa na kati moi ini tina betango eza kutu kelasi awa yoko kende kelasi mwana donc na bombi ka mwa muke awa yoko kende kelasi mwana na bombi donc veut dire que naibi makamna osala donc tant na osala plan oyo na osala pena motema ya conservatoire on a salaki donc nazo yibelo on a osala voilà oyebelo gozo sala et maintenant pour na ka ya
ndeko na biso héritier Watanabe auto raté concert mené na Olympia où il ngosala bien et pour la culture congolaise il ngosala bien aussi pour na biso bana ya Kinshasa et puis bana mokili mobimba congolais disons voilà et lelo conseil on les a annulé suite à Marambo biso tout par rapport à ba combattant pour na yo au juger Marambo non ndenge cheka ko héritier tu bongo fali pour pas voilà donc tout est héritier parce que il y a donc Fanjo Bilanga ka beta banana bongo ndezalaki Fanjo Bilanga ka beta abetité ezalaki déjà passé on na zaki na motema pour na ibike musala na yango wana et puis naiko baiko bakse sou passe likola passe bazi sou héritier ba boya beta eza sou passe likola passe kaka pour moni ba mission na biso ba lia kana kwanga na bango bimaka wana donc ça veut dire que to bimisa kaka wana na kwanga donc ce qui lelo bokangi ba place wana na ibité soki to beta sou wapi po ezala tam sou bon tozo comprendre mboka ndenge balobi mboka ndenge tozo mona ndenge makambo ezo tambola mais eza pe démarche ya mabete mais o ba combattre ba osala mais au moni musique eza eloko oyo même na matanga bazala na posa na musique moni même na ba fête bazala toujours na posa na musique même na foot to mona kaka lelo ba footballeur ba yemani au moins so asisi obina asisi a chebit akomo bina danser ba musicien ba sali donc pour na nini pour na relaxer que musique ya na force moko boy o to ko négliger en to tala on na ba na couleur wana moni to tala on na couleur wana et puis aux ala bien ba mekana ko yoka mo muke motema sima voilà mais ils ont la bonne poto pourquoi pas sur on a bango kuna espèce bango pe explication que explication claire par rapport ya bino ba musicien parce que Michel Zaga yo mongo te bande de belé oui ngai nazana na conseil au PSAT pour nga mo pe nazana force ya koloba te pa ba combattant pour moi ba combattre démarche on a ba sala ngote pona ba musicien ba na kin ba sa démarche on a pona même ngai pe ba sa démarche on pona nga mais yo bino bobeta na poto bino bobeta na bandule na bino na salle mo beto mona bino bobeta na beti kuna mo monga beta ko mais bino ba musicien poto bobeta na bino na ebiti ko en généraliser bato ba beta bino 600% ba 600% bogola tam susu boza 90% de ba beta na ndule 90% va beta ndule mais peut-être tam susu 10 ne bazo beta te mais bébé qui ata yoso beta te bandeko na nous ba beta bandule na poto mais ce batika bango ndenge pourquoi kaka ba oba uta aba wakende kuna bon ba question na pesa bino mo ba beta ka ba oba beta na poto boyebi déjà que za bato ba beta ka baza bango ce que faut ba beta pona ni batika pe bango ba beta pona nini wana siko ngana za na commentaire au chat pourquoi bango batika mo ba beta ezalo quoi déjà na pas si ba mission msu ba beta te. Vous comprenez? Na loba lisusu pona nini bango bazo bete za kwa nazo kanga support mobe pona bango te wana eza démarche ngana osala te na tika bango ba beta kaka ne ba beta eza pe idama bete ponde pe ba beta wana ba beta ngo moni donc ça veut dire que ndenge na za wana na ko koloba te que ba combattre bo sala mabe pona nini kuna ba beta donc ça veut dire eza lokwa na ko dia pasi tolo ba fali pe na zi ba visa na ye ba makam na ye po be ma mission na ye ba beta ba héritier wana ba osala ba makam wana to susu ko bakisa lisusu to loba donc to longola batu nyoso ba beta lisusu pe na teko donc to loba nini siko donc ça veut dire to linga musique yango kufa au moins tika bana mai ba beta nde ba beta wana po eza pe ka bien pour na mboka ba musicien mboka et donc to tika bon ba vivre bongo nga pona nga bango nyoso ka ba beta kande bango nyoso na ba beta te ba beta ka. Voilà. Voilà, on a coloba. Bino gozala nini pour na aussi ça marambango est-ce que bozo boulé na rencontre moko ya bino moko bokutani ensemble na bandeko ba vieux ba petit ba yaya ba master bo solo la bozo a compromis et pour na likambango est-ce que idée on les ali to izana nuti nga naza lokola na koloba oui naza kombo mais naza na poate ko na ko vandisa ba combattant pour démarche na ngate na osala ngo po za ngate na banda de bino ba musicien na bino ba musicien da bo solo bozi mo idée mo boya osala ta te yo na si solo bate na lobi naza kombo na boité naza kerosene na boité mais sikoyo avant ngai ba ene baza omoni donc ça veut dire que ba mikolo nde ba solo la
biso to ba petit biso ngana loko loba na ngana ko vanda pena na grand prêtre mo pa ona ofungola pe vona loba non ba ona ba vieti ba onde ba ibi jende ni ba ko vanda ba ibi ni ba osola entre ba ona bango po bango loka bango ba ibi ndenge je kangama ki ba ibi ndenge fungama donc ça veut dire ça ba vende ba vanda ba fungola je wana ba tant que ba mbiaka tant que ba crâne attend que ba tumo ba si ba ibi jende tambolaka biso to ba ka ba lokola to lo ba mikila o ba loba ke bango ba loki biso to kaka juste kocha ba vendre o so comprendre donc bon ba lobby o ba ko loba donc ça veut dire ba loki biso ce que to kaka juste to ba bendi biso ka to loba donc bon il faut pas faire cette démarche voilà mais ceux qui sengi ba jeune na genre na biso ba ajo ya biso to sala pe démarche wana na ndenge na biso na to vendre lango ata to vendre li ça ne ba combattre il faut ba fungola je to go vendre poto ko kazate nga ndenge ba beta te wana ils ont déjà qu'on vend dans mon bimba donc bah on dit faut pas fongola je voilà un mot par rapport à émission Nabiso et aussi une dernière question ils a qui rubrique Nabiso tu Yomoko ça comme invité Yomoko comme journaliste on me tourne une question on me répond de Yomoko les une dernière question Yomoko me tourne quoi question comment une sens ni et puis na nous sommes lingi question on a tournoté ils ont là comme invité ils ont là comme journaliste Yomoko on me tourne une question me répond de Yomoko question on a tournoté kérosène oyo ça na Congo kérosène oyo ça ni na Congo mais au moins na Congo tu na ça ndeni ça na mboka na ngati ouais réponse voilà ça c'est bien Moutulanga Kero Thomas yes c'est ça linga plaisir et maintenant na bando bota la biso message ni européen ça na bango par rapport à disque et puis na ba congolais ni surtout ba yeba kiyo batika yo kala ba mona yo kala oyibisa bango nini bona ba congolais nyo so batika nga kala o na tika pe kala ba yeba keke ko sana mboka nae ay ko sala ka musalo ba yebela ki donc sans yango na nyana cha makolo na mboka te peut-être na ngala ko mata mutu mo abeta ataka yu place mo mais tina zongi za lokwa makila zo lobakaka ozana nuna ko chauffer il faut quitter voilà pour ba ope ba oyemba wana boza binoka batu moko est-ce que simba parce que fu mama nganga moko za na kwa kingasa ni ko si na nganga nga pazali na grand nganga nga pe na wasala la makapu donc to wa nizika gigi ça veut dire ça déjà voilà donc père na biso donc yebi no fringa nganga ça c'est bien na ibi ke yeso lobi maloba et salamaka voilà ça c'est bien et to ka bana pe boyote to linga na suka opesa na mbote na bando ba tala biso opesi mbote et puis bato ba on di maka te ke yumto yemba ba voix oyo yebi ma deuxième voix moko mélancolique nevleso qui se mener avant de koloba ba voice danger bimisi wana to lingo ça plaisir na extrait à chanson pour 1 minute et puis animation moko 1 minute pour nous ça plaisir na ba fanatique tout balinga bébé Kero mikola comme papa Kero bo yesu papa donc bébé susté avec papa quoi tobo tabankana suki kasima nefute na moto na ebaka te me bolingo komisa yo papa nanga pour kozotika mwana na yo a souffrir moyeza mobange kasi enu na kati na bolingo nanga elenge komo vinga bekimpo etambola love salinga mota bondela yo motema pour l'éternité yarde ya nestena ngale lokomo kimanga nous la limenga tous les jours na lela kabutu mobimba bongo plein de pensées pona yo matokola mpio de polisaka mwa matoi absence na bolingo etokaka porta souci souffrance nanga moto ekomaki nango kolemba oplastifie yango mpo ezwa lisusu temps ebembe ya bebe numinaka te mpo na kokunda amour nanga mazolekisi yango de morgue vers cimetière po nino affection eza mamo ebotaka bolingo présence eza tato ebokolaka bolingo bazana droit komona mwana na bango amour nanga oyo bomi. Ah ça c'est bien arrive là mon ya vient biso le gars mon pas ko fait le midi et je pense que bande wa pesi ngape réseau par rapport à ba question de retour et mais que chanson yembe bébé Kero nous sommes un peu de plus gars on a évité tout en nika pas maman likele maman moteki to ngeni kasi on a évité ko zanga mbongo kimisa kandela ya montagne ngwe humeli po peut-être akoki kosambwisa yo na logique yo nde bongaki yo devanga bolingo mais bozoba ya bolingo ndo imyenga ye donc voilà ce que makambo susu bolitala na kati bo moni couleur ekokani makambo eza na kati ya plan na eza pa na wana ndi bolobake to tutani oui
mais est-ce que botala pe bo ndo comparer tu boy parce que nani mtazo bimisa baloso na banguba soki ezaye na kabelesha et ça biso est-ce que okutana kaka par hasard boye to vana biso kaka boye Johnny Fay Johnny célèbre bakokani bilo c'est pas parce que okoti na famille mo boyo okutake bobali na muntu mwasi moko nde lobi ke boyo kana ipo boke obala mwasi wana yo kene na tourno obali mwasi wana mutu mo pa ke na kati ya famille on pa bali mwasi kana kati ya famille on est-ce que autour na ngana biso ke pourquoi pas donc voilà donc c'est sombe sika mo ne tata Dominguez lobaki te wana ngana lobi lokote tata lobaki ngana lobi lokote tata lobaki bongo mais ngana lobi bongo te ngana za mwana chacho donc mwana Rambo mwana ya Koffi Olomide ou abetaka pena chacho donc ça veut dire que na obimisa ba makambo ezali o bombami donc ça veut dire na ebelo na osala on comprend hein? Parce que rumba eza logo balobaka eza na lobi teke a osala musique ya mabe ou beni non naza na polémique wana te na lobi kaka ngana za mwana chacho ça veut dire que koloba chacho eza mwana ayebi makambo azosala donc nga balakisanga ko péché nga balakisa nga te ko somba mbisi yo bakabela nga mbisi te nga balakisa nga ko péché donc mon papa ndo epsanga petit faut au travail petit faut à la compositeur petit faut yeko la musique faut yeba beta guitare et musicien faut en biloko wana mais donc ça veut dire que na ima na sala. Voilà, motela bande bota la biso opesa pe banani et puis sur opesa pe numéro de téléphone pour le stand de Kinshasa ma bepeta bazali banda pe babenga par télépathie ça la bien. Oui, le numéro ya bureau na pesi na mbote na batunyo so ba Olanda biso Congo Promo TV na pesi na yo Rafa Ngindo oyo ebida muto liboso za produit na ngalo ba pena ke bébé ke no sala le promotion donc azwa pena produit sans que na sengai donc wana na bango na bossa na eloko wana te na pesi na d'abord muto liboso mbote d'abord muto liboso na pesi mbote zana no ye plutôt donc ça veut dire que bana Congo boyeba ke Rosen aza déjà na kati ya Congo na mboka na ye place asala ba cri place asala ba makambo na ye les arane na mboka au Kinshasa donc il faut lanzonga toujours na source donc numéro na biso ya bureau ezali 081 05 89 822 donc mona na okanga na ndenge ba pesa numéro ya mboka fixe mboka pesa vraiment 00243 81 05 89 822 wana numéro ya bureau c'est bobengi bozwa aigola za pena moto bozwa Chris Ndombe susu moto azali bozwa pe Patrick Chivundu moto aza Ginon Ndombolo malgré kakendaki mais habité au palais na nganga na bimela nde awe pa les chars de la rumba congolaise et voilà et puis Lionel Lushimba na pesi mbote wana eza manager waza Simbi Makambo à Paris et puis Aristote Benga papa na Harrison donc Masanga Ebi bango tout ba travailler kaka pone loko équipe ezala toujours soudé et puis Junior Lubaki Masanga hier kangi koto Chené gagné na Paris kuna na PCMO Tebele na 95 220 plutôt 93 220 plutôt donc Flori Lubaki V1 donc Batunyo Aladji Kimpamba Batunyo son apesi bango mbote bozela 999 ezoya na makambo nango boyoka ba biloko eza na kati wana ya ba couleur ebele biloko eza vraiment ebele awa yoko kende kelasio mwana bongisa kabizali na yo ya mabebe ya boza biloko ezo ya voilà ça c'est bien donc gars merci comme ça toi Joe Matope donc vanité de vanité balobi Joe Matope ba salam ebele wana faut taper pa na nga tala ko uta musika yo longola pe na bandali to kena no to sala émission Congo Promo eza na besoin na yo Joe Matope tant na yambi yo donc uti pe na motema et puis na sima moto asimbi caméra caméraman responsable Johnny célèbre image dans yo yebi le sako na yo moko Yves Masananga ya kati auto beta no pena na kati machine madoda daka donc ça veut dire que na pesio merci na ndenge ozi pena initiative ya kuluka osala émission nanga donc vendre le bina non mona maya na terrain ndeni batu balekela na vitesse ya le yo moko taki le bina parce que ma belle tata yo to wani batu aoya ba iner mais na etenga kanda final zone aéroport mais bolimbisa ngai na ba presse ndenge tam sous musicien na biso ko yaka ya kodusola te menga na yaki bongo po ezaki stratégie on aligné ezala bongo na bité batu basala ka ceux qui kanya yakini abengi ba cameraman ba wana basalele cortège ngana bité na ya pena lowa moyibi na kacha mboka nanga po ezamboka pourquoi ba ya mbanga ça veut dire za shenga fona ya lowa la mutu mona parler ayaka normal
mutu pas éviter na boy pour sa date bolimbi sanga vraiment na acte wana menaza na choix il fallait na maintenant stratégie bongo comme ça bon monde que on a terebo te bossa net bossa wana donc ezapeka bien pour la stratégie en moka quoi. Voilà, ça c'est bien, donc on va pas se séparer comme ça. Tu vois bébé qui reçoit là juste extrait animation moteur 1 minute, puis ça le plaisir. N'a pas de mots harmonica cancel c'est parfait moteur de soit Elie Kolo Elie Nza comme l'image de D et la monine de Konanga John Lubila avec Zebele Jean Moulou multicentre de Bruxelles et sans oublier il y a 4 écrits c'était mon le futur et c'est dit qu'un temps Roda bébé mené français de France ainsi que mon vieux que j'aime bien Costa 2 ma couleur mbecho papa na badle 2 mi pembeni wana zomo na levé Teams Kabengele de la célèbre ah Kaba on tiko na le champion de Genève le professeur Ekolo Ndomba Simon na poto ya kala le Grand Nord président Mabisi Kiako na Bosani Otie Kaba on tiko na le champion de Genève et sans oublier Guillaume Tissoaka de président tous les Congolais 4 États-Unis merci na binonyo surtout bébé qui fait plaisir na ma fanatique na yo. Kerosena lambeli bana fumbwa bana babule bachema baku njoka balembo lisu papambe kweke ai solo koto kweke oya fortuna injembo ya bina kweke sote yanga kerwe muyaga muyaga on appelle Simbote na Rigo Kibwila na Shela Kibwila na Sanga Lita bino boyebi naza ya bino soutien na bino yo toujours na musika mais na bossa na bino te donc veut dire que toza ya bino donc adianta sinja ima dukwenda tumvambane ale jata sinja kadike bakana ko munufandisa kuna fundi futa ale ke basinja kadike bakana ko muna fundi futa yeah ke bakana ko munufandisa kuna fundi ale ke basinja kadike bakana ko fundi sanku na fundi futa ale wachilanda wachanda Afrika kerosene wa Frankie you kokokolo chindoko ya bina bole mwana pipo popo aya mwana pipo popo ale tikela na mindondo yesoko yena kela ale pusa ngeso la malasi gele danga voilà ça c'est